Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Papa. le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, le sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili, okanisi mokili yango yayo, tala bato bakoleka. Tango ekomemanga,
tango ekomema tango ekotika moto te bakulutu bayakala basi bakende moninga tala tango ekomema Papi Charles Mombaya si akenda kala otango eza komema ya mari si akena ye misa mungolo we tala tango ebemi ye papa de baba si akenda kala tango eza koleka ale moloto we si akenda kala potango Papa. Voilà, shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre chaîne La Voix Céleste. Ndela Lola, Tokokota bien-aimé. Lolo se retrouve sur Liboso à caméra bien-aimé. Et ça pour annoncer bien la bonne nouvelle. Mais ça pour annoncer bien une triste nouvelle bien-aimée dans les Seigneurs. Sango Yamawa bien-aimé. Et vous dites la moko na biso au monde rayo souvent na komo ya maître Doli Mwanza. Oyo azala qui peut maître ya Eliane Bafeno na affaire ya Moïse Mbi bien-aimé dans les Seigneurs. Sango Yamawa ko yeli famille na bien-aimé. Ah. Car il nous amène le jour de départ. La Bible zoloba que le cœur de l'homme a beaucoup de projets. Le cœur de l'homme a beaucoup de projets. C'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Tu peux avoir tant de projets. Nako salaboye, nako planifier mois tel, semaine tel, année tel. Mais lobby bien-aimé dans le Seigneur, ils ont appartenu à Nzambe ya Lola. Lobby ne ils ont appartenu à Nzambe ya Lola bien-aimé. C'est une triste nouvelle. Oui, Koleli famille à maître Doli Mwanza bien-aimé. Un jour, à l'amour qui n'aille bien, un bon matin, à Saliba course n'aille, mais le malin est venu frapper à la porte. Il y a famille à maître Doli Mwanza. Maître Doli Mwanza ndakuna bien aimé dans les cannes bozo mona bilili bien aimé dans les ndakuna ezwa kimoto. Et si kamoto witeli yebanite bien aimé. Ndako ezikisi biloko nyon moto ezikisi biloko nyonso tu ezali na ndako vers ba 20h na butu. Moto ezikisi biloko tout ezaki na katanda kuna chambre bana na cuisine na salon na chambre ya maître de moto ezikisi nyonso tout bien aimé. Et ce qui nous a fait mal au cœur bien aimé za koyoka sangoke mwana ya maître Doli a été calciné. Mwana na aziki na degré moya makasi mwana komi makala bien aimé dans le Seigneur. C'est un bébé que je connaissais très bien. Moi, ok, quand tout le monde il faut y aller toujours paiement nanga kosaka kosima ba caméra kosali sanga baje. Le lot ce bébé innocent moi no ya bien logoté. Moi na kufia kei na âge à 4 ans kaka bien aimé dans le Seigneur. Que son âme repose en paix. On ne s'attendait pas de ça, on ne s'attendait pas de cette triste nouvelle bien-aimée dans le Seigneur. Tu es bagité que le rognon se cogne quand il y a métobanco Satan on a disparition. Il y a bébé au bazola qui s'abisso. Nabilili, un bébé qui avait plein d'avenir. Oh, il y a courage en tout moment, tout le dérangement, mais bébé wana a bagité qu'un jour, un certain jour, c'était, je me rappelle bien, c'était le dimanche, Jonathan, le lundi. Le dimanche, samedi à 20h, il y a que samedi à 20h à Rokouf. Maître de là, il y a que samedi, moi, je suis à Rokouf. Je suis à Rokouf. La vie à zéro. Et si comme tu es bien aimé dans le Seigneur.
nous sommes venus vous annoncer cette triste nouvelle. Il y a disparition inopinée de notre enfant, de notre petit frère, de notre bébé. Oyo ya mwana ya maître Doli Mwanza oyo ya kufi na incendie na moto oyo ezwaki na etumi bilo nyonso ka ndenge bozomona ezikisi nyonso ya ndako e mwana azalaki na chambre mwana 4 ans bien aimé oyo azala na avenir oyo azalaki na vie moto ezwi ye moto ezikisi ye moto ekomisi ye makala lelo bebakei lelo corps na ye batie na mort bien aimé soko talié bondima te ke oyo aza mwana oyo te parce que bilili mosusu tokolakisa bino te ya eta na ye baoyo nyonso bayebaki maître Doli Mwanza baoyo nyonso babanda kolanda baémission ya maître Doli Mwanza na bachaîne na biso parce que tobanda na ye baémission na chaîne de la voix céleste baoyo nyonso bosepela na mosala ya maître Doli Mwanza asali en scénette moment bien aimé na période moko ya passe maître de l'azo kokolo bate en tout moment zolela bien aimé en tout moment azobungisa makanisa azondima te ke makamo eyeli eza réalité azomona neti ke ndoto allez-y comprendre moi sina ya kozala ndenge nini mama aimé liwa eye frappé le malin ne vient jamais seul ezikisi ndako ezikisika ndako te ezikisi babilo nyonso tu ezali na ndako ezikisika babiloko eza na ndako te eke ozikisa na mwana oyo azalaki na 4 ans ya pamba bien aimé dans le Seigneur mwana akufi akei vanité de vanité tout est vanité elobi Bible oyo eyelaka biso lobi toyebaka te kaka nzambe alola nde ayebi yango tokokondane na tokokondane nzambe te il est le maître des temps et des circonstances nzambe yende à permettre liwa wana eya ebeta famille à maître Doli Mwanza. La Bible nous dit que nous devons glorifier l'Éternel dans toutes les circonstances, que son nom soit loué. Nzambe na pourquoi le na ko kumiso parce que permettre que ndako maître Doli Mwanza zika na ko kumiso parce que permettre que mwana Doli Mwanza oya zali na 4 ans akufa lelo bakunde azala corne ezala na mort. Nous devons glorifier l'Éternel dans toutes les circonstances. Et là vraiment pas, mais yo ozolanda biso omesana kosala bandeko no mabe omesana kotamona vie ya masumu ozobosana nzambe no mpona baplaisir ya mokili ozobosana nzambe no parce que nzambe wana pamola yo lolo komi na vie ya kinduma lolo komi na vie ya loyenge lolo komi na vie ya koboma ya kosala baninga no mabe lolo komi otamola na vie ya désordre obosani bisika nzambe azwa yo yeba que le maître des temps et des circonstances est vivant. Tout peut changer au vinaigre dans un clin d'œil bien-aimé dans le Seigneur. Préparez-vous avant que malheur ait là-haut. Préparez-vous avant que liwa ya kobeta nanda kuno avant que liwa ebeto mono ayeba kiteka akufa na ajoy. Mono ayeba kiteka akufa na un certain samedi bien-aimé. Et qu'occupé koyela osko mitala vino ozotamula ndenge ni na nzambe mitala est-ce que yo ozo sala volo est-ce que tu es en train de faire ce que l'Éternel attend de toi de faire ici sur la terre bien-aimé dans le Seigneur. Tokoki kosala nyonso ya mokili mais tobosana ke mukolo pema azana lola c'est Dieu qui est le maître de notre souffle de vie akoki kozwa on attend nyonso to alingi ba Mobutu ba régna na mokili oyo ba Michael Jackson bazala na ba gloire moko impossible bien aimé mais mukolo nzama décida ika abena pema oya chaki kati na bango mbongo na bango elobaki eloko moko te gloire na bango elobaki eloko moko te autorité na bango richesse na bango beauté na bango célébrité na bango elobaki eloko moko te liboso ya liwa. Et l'oba qui est le commote, beauté non ma sœur, mon frère, et koloba et le remonte liboso aliwa.
mitalabi, est-ce que vous avez la volonté de Nzambe? Oyebilobi na ote, la vie ne nous appartient pas. La minute qui suit, ils ont appartenir bisote. Toko beta li solo awa lelo to beti li solo na minute, mais 1 heure après, 30 minutes après, ils ont appartenir na bisote, ils ont appartenir na Nzamba Lola. Tout peut arriver. Au cours de ma projet, ma programme, na okene Kin, na okene Dubai, na okene États-Unis, poto, na kobala, na kobota. Mais tikana loba na oke. Malgré ma projet aux anango, malgré ma projet au sali. Nzambe alola na lobi loko mokote. Okosala ba projet nyonso ya vie na otika na kolakisa ye na kobotola ye mobali na ye na kobwakela ye malade mpese na kobwakela ye mbasu yeba ke oza seko na seko te bien-aimé. Le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Okosala na ba projet na nyonso ebele, mais volonté Nzambe ezani. Pendant que vous avez un projet que une semaine après, tant que liwa ils ont zéro na ba pourquoi tant que liwa ils ont zéro lobby bien aimé mais lorsque malade au bela bien aimé nzama bi qui sont malades au boma bande komingi baspe mibali ebele basala ba accident ba avion mata tongo midi po ebele basala ba crash pe ba kufa mais nzambe wana ozo batelo toujours en vie c'est que nzambe atane loko moko ya malamu o ya linya sala na yo zongela nzambe avant que comme le trop tard sala vol est-ce que ozo sala volonté nzambe tika ete na ba circonstances ya boye bien aimé dans le Seigneur na ba moment ya boye ya ba liwa ya ba disparition ya ba ndeko bazalaki très proche na biso na ba ndeko to mesanaki na bango moniki akufika bo liwa ya mbala moko et interpellé bien aimé dans le Seigneur et qu'occuper koyelo parce que ozali éternalité bien aimé. Liwe koye mais eya kokuta na ba circonstance nini eya kokuta na conduite nini eya kokuta ozotambola ndenge nini c'est la seule question que nous devons nous poser bien aimé dans le Seigneur. Okufa na liwa nini ya accident ya maladie to liwa nini bien aimé dans le Seigneur. Ce qui est très important c'est que omituna otraso ozosana volonté nzambe parce qu'il n'y a pas le pardon du péché après la mort. Ceux qui sont bien aimés dans le Seigneur, ceux qui ont vivre bien, ceux qui ont la crainte ya nzambe te, ceux qui ont na mabe na masum, yeba que bien aimé dans le Seigneur, tu iras en enfer. Après la mort, il y a la séparation des 3 parties. La science nous dit que la médecine nous dit que la mort est l'arrêt définitif de toutes les fonctions vitales de la vie. Au bouger to kolobate ba fonction no nyon sous ba sens no nyon tout il y a vu comment chose ko salate. Mais selon les Écritures, la mort est la séparation de 3 parties, le corps, âme et esprit. Le corps retourne à la poussière où il a été tiré. Bible zolobaki o uta na mabele rozonga mabele. Bible zolobaki au commencement, Dieu après avoir créé l'homme bien-aimé, Dieu créa l'homme à son image bien-aimé. L'homme ne bougeait pas, l'homme ne faisait pas de mouvements. La Bible nous dit que l'homme était immobile. Après avoir un être vivant, l'homme était immobile, l'homme ne bougeait pas. Mais après avoir Nzama Lola soufflé dans les narines de l'homme, l'homme devient une âme vivante bien-aimée. Un homme devient une âme vivante. L'homme a commencé à faire les mouvements qu'il ne faisait pas. Tant que souffle que vous n'êtes pas dans Nzambe. C'est pour cela la Bible nous dit qu'en réalité à l'homme c'est l'esprit. En réalité à l'homme c'est pas la beauté. En réalité à l'homme c'est pas les richesses. En réalité à l'homme c'est pas les relations que tu as. En réalité à l'homme c'est pas la beauté que Oyozanongo. En réalité à l'homme ce ne sont pas tes biens bien-aimés dans le Seigneur.
La richesse n'a pas dans la banque. Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit de l'éternel. C'est ce qui est très important à l'homme. Mukolonzamba Lola, Mukolédié d'Israël va se décider de récupérer ce qu'il a mis en toi, bien-aimé. C'est le jour-là que tu seras appelé cadavre. Les souffles de la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Après la mort, il y a la séparation des trois parties. Le corps retourne à la poussière où il a été tiré. L'âme, l'esprit retourne à l'éternel. Et si que votre âme bien-aimée dans le Seigneur est éternelle. Et destination, il y a âme, ils ont dépendre dans l'acte, pendant que tu es encore en vie. Soko mesana ko escroquer soko mesana ko mimono ko sala bande kono mabe ko sala baninga no mabe beneme soko mesana ko zoki samitema ya ba master na yo bia basi pe mi ba soko mesana bien aimé ko se me conduire bien aimé dans le Seigneur yeba ke mabe no wanande et comme on a li fait le bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'après la mort, quand raisonne ma belle esprit, pas et notre âme est éternelle. Et destination, il y a âme, nous dépendre de notre attitude, de notre acte, commettre pendant que tu es encore en vie. Si tu étais païen, si tu étais pécheur bien-aimé dans le Seigneur, après ta mort, ton âme ira au lieu de tourment bien-aimé pour attendre le jugement dernier et être jeté dans les lacs du feu. Et ceux qui ont bien aimé dans le Seigneur, au salaire qui volontaire mais pendant que tu es en vie bien aimé, ton âme ira bien aimé dans le Seigneur au paradis. Pour attendre quoi bien aimé? L'enlèvement de l'église. Mitala sukol pila place aux alliés et si cause est-ce qu'on a la volonté d'Anzami si aujourd'hui mais quand on se poser la question si aujourd'hui je mourrais na kokene wapi ceux qui ne le liwa et linga na kokene wapi bien aimé me poser cette question ceux qui le exemple quand ngo zota moto yo kapé baninga ming alamu qui na bien en bonne santé abilité mutu paste fièvre te à quoi il crise maman ba me mis en hôpital à Koufi à côté na mort bien aimé moki les autres mais tous les qui n'a ya bien to bana ko vivre na ya bien mais nenge ni na Koufi bien aimé dans le Seigneur moki libazo kam to banga ka maladie te que maladie ne bomaka to bana ka ba accident te que accident ne bomaka nzama na ba manière et bel oya ko akoki ko récupérer souffle na ye kati no so ki tan na ye ko ki na vie na yo mitunos ko meta si aujourd'hui je mourrais si aujourd'hui tu mourrais bien aimé dans le Seigneur où ira ton âme? C'est l'examen de conscience na bien aimé. Est-ce que l'icoloka ya mobile oh ya pesa $100 $200 bien aimé dans les kindumba ozo sa l'icoloka ya olingo bunisa am na okakaboy l'icolo ya bafi ya bot olingo bunisa am na okakaboy l'icolo ya masumo ekangi yo escroquerie kimoyi olingo bunisa am na okakaboy bien aimé mukola liwa bien aimé dans le Seigneur à tous les qui na ba million no elanda ote ma pamu na ba parcelle no ekolanda ote bien aimé baninga na ba kolanda ote c'est pour cela bien aimé dans le mukola mariage moi sina moba so ba la babala ezala ake balobani jusqu'à ce que la mort nous sépare liwa ya ko kabola ndeko na biloko bango ko satana na oki eko kabola un jour. Combien de personnes batika ba parcelle, batika ba bien, batika ba véhicule, batika ba immeuble bien aimé dans le Seigneur bakena bakota mabele bien aimé. Richesse na onde moto peso visa ya lola te. Beauté na onde peso visa ya lola te. Tes richesses mongo dans na banque ne peso visa ya lola te. Il n'y a que
une seule personne. Il n'y a qu'une seule personne bien-aimée dans le Seigneur qui est Jésus-Christ. Oh yo, qui est le visa bien-aimé dans le Seigneur, la voiture qui nous conduira au paradis. C'est pour cela la Bible dit que Jésus a l'objet que si tu as le Fils, tu as la vie. Oh, yazana fils yazana bomo ete. Fils au Bible zolobela. Eza fils ya Jean. Oh Bible zolobela que quand Dieu a aimé les filles qu'il a donné, quand Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque en toi il ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Ce qu'on a nimila Yesu Seigneur otambola pe lolenge Yesu atambola et Seigneur osa la volonté ya Yesu bien-aimé pour avoir la vie éternelle bien-aimé dans le Seigneur. Tout est vanité de vanité. Tout est vanité de que servirait l'homme? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et servir au nanin. Ya roboto la mibala baninga. Ya kosala kindumba bien-aimé. Ya komene vie ya loyenge ya ambiance bien-aimé. Ya kosala baninga mabe ya kimotema mabe na vie ya lukuta ya maçon ya escroquerie. Et qu'on servi au nanin bien-aimé dans les Seigneur. Ceux qui souka nango orobungisa âme na bien-aimé dans les Seigneur. Yeba ke na mokila na se bien-aimé to viva tambo ya muke makasi na se ya mokini. Ba misu ba kufa na ba 40 ba misu ba kufa na ba 50 70 voire même 30 20 bien-aimé dans les Seigneur. Net moi na maître de moi 4 à kufi na bien-aimé dans les Seigneur. Mais yeba que après notre vie ici sur la terre, torodana vie ya mulayi après liwana biso a na samuki. Ce qu'on yeba ki nzambe te okoume le rodana vie ya mulayi après liwana mais na passe na enfer ozolela ozonyo comme menakata enfer. Mais ceux qui pour yeba ki za orodana vie ya mulayi na kata bisengo kuna na lola bien-aimé dans le Seigneur. Naeko interpeller ndeko moko azolanda biso kobota eza nango mabete kosala eza nango mabete kotonga eza nango mabete kosoma ba parcelle eza nango mabete avoir des richesses eza nango mabete. Ce n'est pas un péché mais ce qui est très important koleka eza la vie éternelle. Marche non nzambe eza ndenge nini ozo tambola ndenge nini na liboso ya nzambe. Ba misusu babana ko prier babana ko sambela nzambe apambola bango depuis nzambe a bénir bango babosani nzambe. Eh bien-aimé, raisonnez si quand musika nzambe awuti na yo. Il est le maître des temps et des circonstances. Ba misusu babana ko loka ko bota nzambe lola pesa bango bana bien-aimé dans le Seigneur. Bakoma babunga nzambe babunga nzela ya kolukelo nzambe ya kokene mangenge vie de prière. Bolingo wala, souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi de là où tu es tombé bien-aimé dans le Seigneur. Telle est ma peu zongela nzela nzambe. Zongela nzela nzambe. Peut-être demain sera ton tour. Que servirait-il à un homme de gagner tous les mondes s'il perdait son âme? Yakozwa onyons tozozwa oza nango poso zuyo na samokili mobungisi amna bien-aimé liwa ezali mais liwa ya kokotela ndenge ni bien-aimé sala au moins volonté nzambe. Réjouissons-nous mais dans le Seigneur bien-aimé. La chair est faible ndenge Bible zoloba mais le Seigneur tomitika na ba posa nzoto te. Et comment est-ce que prétexte na biso ya rosala mabe ya rosala masum que tobo sananzela ya nzambe bien-aimé. Tika ete liwa oyo ko bungisa ndeko bungisa ya yo bungisa nani interpeller ozongela nzela nza otamona ko bango parce que yo oza spécial te koleka bandeko bakufa kaka ndenge bakufi ndenge pe yo poko kufa lelo pe après lobi mais liwan ngo kuta o ndenge nini bien-aimé dans le Seigneur. Nzamalo la ligne sauvé yo. Tala conduite na yo, tala etamboli na bien-aimé. Nzambe na protégeaka tout
tout et koya tika famille no nzambe tika libota no tika ba projet no nzambe sala ba prier mon nzambe sunganga na tamona robango nzambe sunganga na kota lola nazanga na nyosa mokikasi nazanga lola te fais-moi grâce na kota lola nazala ta le dernier mais na kata lola bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui est très important. Maître Doli lola bungisi mwana na ye liwa ya mwana na ye o ya 4 ans et interpeller biso makasi bien-aimé dans le Seigneur. Vie ezapam. Maître Doli azali vraiment très touché. Nabino ba obozo landa biso. Nache numéro ya Maître Doli Monza yango wana na se place na komi Maître Doli. Nimna yango wana okoro benga ko consoler ko compatir na ye ceux qui paye ya kosunga bien aimé yeba ke ndeko azongeli vie à zéro ndako esiki na biloko tuna kati na bambongo mususu pe azali na nyonso tu eziki bakitka nde bozomona na bilili okokipe ko contribuer ekozala mabete na soutien na yo eza bien lipamoli ya bien lisungi ya bien ezalaka soki ke ndeko aza na mpasi osungi nzambe alola oposa na yo te numéro na ye yango wana bien aimé nalingaka na profite na occasion oyo komeka koteya mpe liloba na nkolo bien aimé dans le Seigneur ndenge Paul azoyebisa Timothée dans toutes les occasions favorables ou non prêche la parole de l'Éternel. N'a pas profiter dans le moment où il annoncer une triste nouvelle. Il y a disparition, il y a moi, il y a Maître Doli Monza. Qu'on profite peu. Il y a côté, il y a bandeko bazana vivant na ba bengami et maintenant ba bengami ba morte. Na ba kokitisi ba kona ba na morte. Botana eta mona bino conduite na bien comportement na bino. Bozo tambola ndenge nini. Bozo vivre ndenge nini. Nzama lola zo mona bino. Nzama lola zo tala bino. Nzama lola ta ozo tala nyons tout en cachette. Mokili pona yeba sale conduite caractère na yote. Yeba ki il y a indie. Oyaza likolo azo mo nyons tout ozo sala. Programme matin à Maître Doli Monza ezo bima vendredi oyo. Soutien no ekozala bien et pendant on a biso Maître Doli Monza. Appel na yo soutien financier conseil ekozala bien numéro à Maître Doli Monza yango na commune C ekozala bien makasi bien aimé dans le Seigneur Correzo bima vendredi ndeko tozala na semaine passée le loi comme ebembe to ko ticket na nécropole bien aimé dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse. Bon Zambé na bon Zambé Lola ezofuta simananto ya koloba kenza maboto kwa Yesu swapi qu'un se retrouve à la prochaine bye. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous efforts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces efforts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité.
À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser, moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser, moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka, moninga, moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende, moninga tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala, otango otango eza komema. Ya Maria si akenda ye, misa mungolo tala tango ebebi ye. Papa de baba si akenda kala, tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala, potango otango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala, tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala, tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo tayo kakape mobola mawate. Iwa tango yaka amemaka moto nyoso moto nyoso tango ekoleka, engela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema, engela bomoi na yo mokolo na ekoya, okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te, engela bomoi na yo. Tala bato bakokende, osala ndenge nini okotikala ebende te, okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Engela bomoi moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato bakoki tango eza koleka. Nalela mpona nini, nalela mpona nini, tango eza koleka. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Le temps passe. Oh, Alvin et Béa, tala tango ekoleka, tala tango ekoleka. Nabongisa bomona nga mpona nini.
bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Hey, nalela tina nini ye, natangisa makila na boma bato pona nini ye. Soki nyonso ekoleka un jour, nabanga kufa pona nini ye. Soki naza putulu ya pamba, mokolo ezali na koleka, le temps passe.